Monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo zamba lolo yo azosale zamba lolo azosale Monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo zamba lolo azosale zamba kabasanga azosale
Nous allons demander respectueusement à tous les amis qui sont en train de filmer de nous voir. Anegonion sont dans filmer comme on a toujours en privé. C'est très important. On n'a pas besoin de filmer ici, on n'a pas besoin de buzz et on ne veut pas que tout le monde ait ces images. Soki na soyeba opekisanga te oyebi te bisika nzambe soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobina obina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asambela nzambe nazobina aza nzambe mosolo oyo nasakoye nzambe nazoyembela aza nzambe mosolo oyo nasakote nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo Nina pale na unasema Mungu bana na wazana na ndio akiona wao ayoki sije na nazalaka loka quelle émotion ça va c'est bon. C'est bon. Mais toujours comprendre que agent de média, parce que il dit que ça matin. Parce que les gens qui ne m'ont pas de Mutaza à Kachamédia, déjà moi cité, déjà que moi n'a pas de parce qu'on a raison dans votre personnel, là on a aidé pourquoi message nous lancer d'abord c'est depuis le pays la politique mes condoléances à Gaï parce que nous avons déjà déjà nous avons la police est très chère Azalaki Yaya Azalaki Leki Azalaki Mwana Azalaki na ma tante Azalaki na ma nonko Azalaki na ma papa vraiment et ça nous facile Zambe ya Angola ya Simba kabile na les consommateurs de leur Zambe wana akilosio na mapesa na mopesa to roza lisoba ko lela to bosa kusangani awa membo to kusima ki ba pena ko pata menya eza ka parler sur ya et pour que ça connecter tout ça sur la politique parce que langue nous fait tout donc tout ça la musala ko ça la mama mbele ce qui va la politique pour ça la politique pour la pour la politique et puis ko lione ça la frère dans la makambu et ya passe pour kama biso ça a beaucoup frère beaucoup sincère donc voilà merci beaucoup mon petit Milanga parce que
parce que moi, dans la fonction, c'est ce comment je peux faire ça les sons à tirer, je peux ça respect là-bas. C'est que je fais ça, c'est moins 5 Roger. On va la faire la scène, on t'a même la musique. On va respecter ma maman, on peut ça au kilo. On les sons à tirer à moi. Deuxièmement, on le voit. Dès qu'on a chaque jour, on a mis sur le scénario. Parce qu'on a eu dans le côté là qui c'est la bénédiction. Parce que l'enfant, c'est une bénédiction. On ne dit pas mourir ailleurs. Malheureusement, moi, chaque jour. Il y a amour dans la vraie, et dans la sincérité dans la tête. Parce que Mambo tout dans Internet, ça prouve que c'est si haine, jalousie, vengeance idématique. On nous a pas dans un haine. Dans un vengeance, il y a un mot qu'on dit à l'oubli, à vengeance. Puis ce que tu dois en avoir pour ici. La vengeance, c'est ça de même la mission. C'est ça de même la jugement et à de même la mission. Parce que les deux bâtiments ont été jugés par la mission. On a tapé ça, petit cap pour venger contre la mission. Venger, c'est ça, les amis pour la venger. Au plus, surtout, c'est l'amour vrai, l'amour dans la sincérité, l'amour dans la qualité. Parce qu'il y a un désir de la mission. On ne peut pas marginaliser, on peut pas décevoir, on peut pas ça n'importe quoi. On a déstabilisé, on ne peut pas déstabiliser. Merci beaucoup, Pasteur. Voilà, donc on continue toujours. Mama, Yves Ipa. love is crazy, love is funny. Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis dans 666 manières pour na ko baby saba destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a pesi yo o commis pauvre. A côté si célibat, à côté si ba blocage, à côté si ba esprit de mort, à côté si bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o bazala ki na ba blocage, ba débloquer, vina ba ko changer, o bazala mi kumba na bango, bo ya na ngo epai na Nzambe ye moko ko décharger bino botala o ba ko bi décharger. Nako ko bomba te bola mo Nzamba salinga et prophète. Ba opportunité pour nga Clémence comment qui passe, faveur et comment qui passe. Tango na zungi. Ba opportunité o nga na kutani nango, na kutani na opportunité donc mutu nyo soza na besoin d'opportunité na vie. Ba porte fungwama, ba chance sala. Donc okutana kana makambo ya malamu na nzela. Nga na une semaine on a utozonga na 2 semaines. Je suis heureuse et je suis vraiment heureuse. Nzamba pesinga ba faveur wana opportunité fungwami do ba difficulté o nazaki ya ko kanganga ya makasi modèle Nzamba débloquer ngo na iba kiteke ko za na bo pété boy vraiment délivrance des avena très nécessaire. Je suis une femme on a salarié business o ke na linga makamu nanga kende bien mbongo pe monanaka et puis na za na faveur et pas ya batu tout ça na za na ba porter fungamaka en tout cas na sentir Docteur Likukuma bana ko bali kuma kombo na ngai comment ngai na koloba eza passé bien moi les Likukuma ezalaki sono loba na koloba 2 mots 3 mots fona kanga mana eloko mobo na kanda sikoye matanga donc soki na loba likambo na boseka te fona kanga masona kanga miskolo ki kanda mais siko Likukuma ezate na loba nga normal oseka seka kudu pampamba ernos makola mwana oyo zozonga normal zongsa abana kotambola bima
Libéré. naye lisusu awa parce que napesa nzambe merci na makambo asalelinga naopesa mpe nzambe merci parce que nzambe atambwisi mwana nga bana nyonso oyo to babotama na bango nyonso tu deja batambola mwana nga azotambola te ata kutu kotelema bolobeke mwana nga akozala koka donc apartir kaka mokolo wana ntango toyakani lobi nango mwana nga bamo atamboli mbango moko akoma moko telema nalobaki déjà awa ezali terminus naza na besoin baoyo batambola partout oyo baluka badelivrance esimba te boya epai na nzambe nde bokobika nazozela bino na moto José Baïla nazosolaka na bana na ngai bana bade otinde ya ngai biloko na zasi biloko ezo okoma te baza na mboka nini baza na France mosusu aza na Belgique ekomaka te me bazali kuyiba nalembi nalobi na France na minute oyo agence ya sir eza moko na France lokola bango baza na France agence na France eza na Rennes précisément na Rennes JB Service Otelelo économie internationale tata na ngai JB Service merci ta biloko na ngai obengenge bana batindaki ndenge mpe biloko ekomi ndenge kani soki yo oza mondele José Baïla aza mondele te aza kaka congolais lokola yo na ngai nayemisaki yo JB Service eza esika ya kubunga te na France eza précisément na Rennes banimero ya kubenga yango wana oza komona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili soki kaka moto akomi na Sainte-Thérèse na nsima ya station directement soki atali kaka boyi mbala moko JB Service epai ya José Baïla en plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndeko na ye azali na Congo central azala na Mbanza-Ngungu ezala na Kimpese ezala na Kisantu to na Boma to na Mwanda soki kaka bengi na numéro ezali awa bakokutela ye biloko kuna même na Lubumbashi JB Service bozala na agence moko ya si ebowakasi soki kaka na ngambo belaza tala baza continue JB Service ezali soki wane te angolais nali te JB Service etat eza musika na pesi bino mbote na kombo na Yesu. C'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozo mona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté à foutre la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na jeu na rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour cela nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229.